Ndé bandé koloba ndé bandé. Azoka pe liboma ye hein. Babe abelisaka ya na ye liboma soki. Ya na ye te leki. Leki na ye liboma. Oui oui oui. Ouais. Mais nani azoka ba ner. Mais zaka beti mtasala yango te. Ah tu ndako ye baté parce que le tambwango ezakaka mystique ezaka drôle ti lelo parce que ye jour mususu ko répéter boye abeki ye penza longo liputa tika na sili pazo beta ngona kacha makolo liputa. Oui oui oui. Vrai donc ezate que ya lokuta na koseli ya beti likamute mais ayaki penza na porte ya bumba fungoli alongoli liputa alobi ya bumba papa tika kyo na maboko na ngao zaki mwana na kolishi yo beti na orchestre na ngana ko beta na palladium yo ko beta na vis-à-vis eza sima mikolo ya bumba liboma mais mikolo le kaki mwa moke toujours yo kana sous-té to longo ko répéter la ndaku to ndo répéter na ville et elle solo mulaitro et elle solo mulaitro l'homme prudent voit le mal de loin na côté Afriza to côté Afriza premier jour to bandi ba répétition to bandi ba Sukaina Ponce Pilato Kiedi Sorozo ani na loleo na position na ya teni avec lui wana banje bonga la beta ya liboso na kati ya ah bon na ba Sorozo beta ba Sorozo ba Sukaina wana ngaka na beta mama zongi sanga liloba nalala pongi te motema seko kanisa Sorozo ya mama zongi inga koseka natinga na pasi na solola na nani ah là là. Voilà donc voilà. Voilà guitare. L'homme prudent voit le mal de loin. Succès beaucoup au sakanate. Oyo sans koyeba ke ko sala succès njembo evoluko wana on a salaga donc banzi mona nyoso yimtu betam banzi mpo nyoso ya langa star oyo bima oyo ya liboso sauf njemba suka parce que tu des accompagnateurs na leki ya denewade l'homme prudent voit le mal de loin nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te papi gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un gueux aujourd'hui nazala moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobela vie papi gen tolobela vie WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Tolobela Vie officielle. Vraiment, j'ai un grand plaisir, Lelo, encore une fois, na yambela bino, moko ya bakenda sango, moko ya balanga nzembo. Il faut tout valoriser bakulu tunabiso lokola bazanga na bomoyi boye biso faut tout valoriser bango benda pena télévision pour tonto solo là oya yebi oza ba histoire to beta ba histoire mikili to beta ba histoire opena za histoire moko yo ça dit CV za mulai mingi mais on va essayer place to suka to suki wana. Merci à Washington, merci à Eric Chimano, Capé les Authentiques, merci à Pinocé, merci à IP Diego Kao, un grand merci encore Zinago de Makulusu, pourquoi ne pas merci à Jérimbo Mana Canada, Yolingande Makababo Jérimbo. Dans un groupe de Bisson, il va se présenter, Boye Baye, Soki Azanani. Kouloutou Mbote. Mbote Mingi. Papi Gene. Tolobela vie. Toujours. Bakoko nanga baloba kaka. Papi Gene tolobela vie. Bakoko nanga ba nyoso tu. C'est la Mingi. Ah merci. Alanda ba émission na yo banda kala. En tout cas.
En tout cas, merci. Peut-être que vous comment on appelle ça? Ça sera en direct, papi? Non, 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 ça sera un enregistrement et puis... Vous allez voir ça après. Vous allez voir ça. Sinon, ça va, hein, la famille, tout le monde va bien? Tout va bien, par la grâce. Et puis, donc, tout va bien, bisogno sur famille mobimba. Voilà, Nayambi Nani. Awa, ndenge tozali awa, donc oyambi, Ngai Edi Mabungu, Gustave, Nazali artiste musicien, il y a Congo, hein? Bon. Histoire des amours moulaï, la bêta, banzembo ebele, bobinaka, le corps mélomane ou bien fanatique, il y a congolais, en ensemble, total à Raminka, chanteur, total à Simate, c'est rare, pour la mission Sima. Quelques-uns sont connus, par exemple, soliste, Nico, Franco, Beta, guitare, Papa Noël, Lutumba, Ebani Ponani, parce que ça, Banzembo Ebele, mais c'est guitariste, mais guitariste, je suis pas Beta, na ok jazz. Batumsuba Ebi Bamote, on est local Ngai, na Binisa Banzembo, na Binisa Batoy, Banzembo Ebele, Batu Babina, mais va éviter Nani, Angwa, voilà. Quand c'est un habit émission, ce qu'on dit, on est lélo. C'est trop fatigué au Bengi Singa na émission na yo pour nape sa sango. Voilà. C'est important parce que Batubaye va découvrir que en tout cas Batu Bayali oh basala boye. C'est ça qui est au mingi pour nanga honneur. Il y a passé dans l'émission. Donc, nous avons vu lelo, tous les gens qui sont là, c'est-à-dire que vieux tout vanda, boya boyoka. Muto boluka luka. Yeyo ngana zweli bino na sali boye pona zoyer. Mais en tout cas, tellement tout le bel vie talaka. Et c'est que tout le monde a koluto na biso. Il dit Mabungu, donc lelo to meka ko sora mo mke. Ko to meka no betela biso yo banda musique vraiment na agini. Kubanda musique, na banda ki musique na 67, mais ça na 17 ans. Faute zalaki kaka de makamoko babachik et bebaki et tout ça pour ba parents pe ba na moi ba moyen mingité ko futelanga ba minerval ba ni tout ça. Dans 63, dans côté première année CO, deuxième année donc comment moi mon boulot, na tiki na kataki classe donc dans la saison où il y a 64, 63, 64, non 64, 65. Donc moi il y a un compte sur tiki quitté, na salle formation à ajusteur donc soudure, na atelier et puis comment pour fabriquer la guitare. Ok. La guitare, parce que depuis là qui m'a manqué, nazaka déjà là nous donc yemba kakala. Pour père nanga, azako foutu dans le pango ba vieux Jean-Jean. Ouais là secrétaire particulier à Franco. Alors tata on a eu ça un jour mon ko to kutane le tozo solo là, na pêché ba kombo nanga ba ni tout ça. Ah, you Gustave. Ah mon vieux fidèle. Mais au coller dans le pango la biso. La tango kala soki ba radio katani parce que 22h radio katani bazaki car ba radio balabala alonga na chanteur na bango na kata lupango. OK. Na na oyemba ba nzembo nyoso yemba la radio. La radio na nyanza wana. Donc yo comment musicien na lobi na comment musicien donc na comment ki donc na ke eloko ngo donc il y a musique na botama na yango. Voilà, donc, dans classe, on a 17 ans. 17 ans, on a fabriqué la guitare. Léonard, on a fabriqué la guitare. Donc, on a un garçon, grand frère, on a s'accorder ensemble. On a s'accorder presque na horizontal, il y a Babosi. Na Yolo. Pour Yolo, on a Bosi. Excusez-moi. Yolo.
Bozi abota a colline fimi. Alors nga bazaki na ba mi moko na Lutunu na balabala Lutunu. Donc tu vas sakana mingi wana, tu vas kutana na ba bozi wana le wana tous sakana ensemble. Puis le ba Maria Valenta ndak na bango za musika mingi te bazaki baba moko na ba bozi. Ngana ova na Bukavu, baba moko na Evoloko. OK. Donc tu vas sakana biso ni surtout bana yolo, tu vas sakana mingi esika moko. Alors là ba 17 ans na comment na moi ba âge moko ya koyeba ba makambu ya koluka mwa vie le quoi pe ba chiki katana ki bani tout ça tout ami wana auta ka jour moko le quoi to bano fabriquer ba guitare mais to be ko beta ngote. Alors tu fabriquer ka ba guitare ya l'exhibition de ni ko régler ba guitare mais 3 cordes de pamba. To bando beta banzambele ya auta ki na ngiringiri ba laksa ki nzambele aye amemeli biso komona la ka Gordon. Alaka musicien abeta ka pe na kati ya orchestre et Chisomba. Alors Gordon le là hier à l'exhibition 3 cordes wana to bando beta banzambele du coup le boko nzambele koti to na yebi ko beta soko nzambele ko beta ko régler 3 singananga wana. Donc ezalaka si donc deuxième corde de guitare, troisième na quatrième. Tu vas beta 3 fils wana. Mi assez ezate. Repe lape ezate nami ya likolo ezate. Tu évolues ndengwana na pour ça la connaissance na grand frère Joe Mali Pierre a remplacé un peu Franco Serimo kono ke jazz azaki garçon ko beta la kosa et puis le Franco a kufi yemta a comment ko beta soliste na OK jazz a remplacé Franco po ya ko yemba ko Franco na kosa a message déjà. Alors, ma repêché qui est, il a remplacé Franco. Il y a Joe Mali. Et Joe Mali, moi, petit à bouquet, à zone où il y a guitare, mais à zone bêta, na CT. Quand on a fait ça à la passe, à bêta, à Singapour, la guitare, au biso, moi, tout a fabriqué. Alors, tu es comme ça, moi, tu es ça, moi, un groupe na bango, mais Simbaka Penzate, nga Tikaka bango. Et puis, na kina okutana ba Atel wa ki soliste ya African Fiesta tozanga na vie moko komoni Nchumbu alaka déclarant ya douane asombaka ba instrument na yolo sud donc on appelle ya commissariat na ebite so yebi commissariat yolo sud yo zo mona yolo peka ka tolo baga tena bon ba côté wana tolo baga oza monta secteur wana Kalamute. Ngaba. Ah oui. Ah bon, ngaba to lo baga poko na tango na biso to ko mona ngaka yolo. Ouais. Po ezaki bazamba moto za ko kende ko luka bambuma makaku bani tout ça. Sima. Ouais. Le roi biso ko la kuna yaki et le côté bandako yaki te zamba. Alors les aïe sengo. Donc jour wana nakendaka kokutana namba vienanga wana we ya déclarant douane wana tonga to sur l'orchestre naba Atel mais esimbaka te pourquoi parce que Atel baye ko joyer na Rochero to kabwana na ba Nico on a déjà vu nous ko beta déjà on a déjà c'est na bando beta déjà guitare déjà bien parce que l'air tu vas mettre 3 fils loana. Donc au fur et à mesure tu vas évoluer. Tu vas bakisa mi assez et comme bakisa entre temps na kini ko tala ba concert na kini ke ba répétition ya ba orchestre. Mais ça mon jota simbisa au guitare non. Muta simbisa nga guitare te zakaka donc savoir donc ça il a instinct. C'est un don. Parce que déjà les nazaka muke nazako yembaka et puis na yolo tozaka na ba place oyo ezalaka lokola ndenge awa na poto ba pelouse na katikati ya yolo tozaka na ba place moko ba tonga bandako lelo mais tozaka na ba espace oyo tozaka sakanakanaki tous les jeudis après-midi lokola ki mwana ya école ayiki jeudi tozaki na après-midi tozaki na congé donc jeudi après-midi na kosala ka orchestre nanga lokola zaka na vélo ba chambre ya vélo na tie ba munda manzanza
tout ça tout et puis na telmishi banzete ya ba bambou na tie ba micro manzanza ya tomate tous les jeudis après-midi donc tout ça ko yemba ka na babara na éviter lesako sala attention te so pe évoluer za ko ya ka wana na éviter parce que toi qui babara mon quoi OK ouais parce que ça date Antoine les ramcho do benga Antoine parce que hier azaki garder babara bisukut donc kombo ala écoute bima na ndenge gardien moko ya russe comme on ezalaka kombo ya gardien wana ezalaka na lai moko na kati alors hier siko to bando benga na kombo wana na bosani mo kombo peut-être ko ya tout à l'heure mais voilà donc moi la balabala moko to osakana na terrain wana to ko beta sa musique tous les jours mais musique on to ko beta ba guitare manzanza ya huile na ba réglage ya sardine ba boîte à sardine mais réglementé donc ka lulu la chun cha cha lulu be biso to ko mona ngoke tozo beta mais ba pe bazo ya kota la biso que tozo yemba tozo beta tozo sakana tous les jeudis après-midi to ko sa biloko ndengwa donc ezaki déjà nazaki nango déjà instinct wana na katanga du coup Coco là tu ko sa l'orchestre mo na quartier comme on a dit le Pacifique et Bima pété, tu vas nous répéter Kakana Bandaku. Après Simarango, on a commencé la connaissance de Vieux Rossignol. Vieux Rossignol a eu un quartier, alors qu'on vend dans la semaine d'oie. Donc, semaine d'oie, les ababalo, les musiciens, nous sommes au jazz, Bandaka. Kala. Papa Demitriou, Azula, Bango Bandaku, na Babalawana. Ma Franco, Bango, nous sommes tous Bavanda. Na semendo wana mutatika la wana Rossignol azaki donc plus grand frère donc grand frère donc ndako ne ko net ndako nanga na ko bagilo ko leki ne penda ya libota kabando lala epa na yeso na la kuna mama nanga a olukate papa ba famille ba ibaika na zakuna alors ko vanda na bano vanda kuna du coup na bandeli avant banda musique na bandi ko beta déjà guitare très bien na salaka premier enregistrement nanga epa ya na studio Vadis ezalaka na limité na studio wana mutamensanga kuna na pora beta koyemba kutu ko beta te na komaki chanteur na bandaki na 68 wana na bandaki chanteur l'orchestre ya Vieux Colo Gentil na yembi nzembo na ye abimisaka ba série wana nzambe o nzambe bandeko nzambe o nzambe nzambe o nzambe bandeko nzambe o nzambe mama voilà banzembo yo na yembaka epa Colo Gentil mais na beta guitare te na chanteur ko kabarana vie wana ko kabarana ko tout est donc on est tant que chanteur quoi non hier zakinga na yemba voilà na yembeli pe banze mona isili mais nazaki mingi côté ya Vieux Rossignol pour pas Vieux Rossignol azaki na orchestre ba shaker ba la na kati ba vie na biso kala ba Jean trompette ba musicien kala ba zaka na kati orchestre wana so na banotanga bango yoza mulaitro donc le quoi avec un orchestre ngape na baneko ya kawana ko la kotala bango ndenge bazali ko beta ba guitare tout ça na komi na ndako na baniko meka so ba mission na pe ba guitare na bango etikala ki wana na baniko meka ko beta ka ti na ko komba pe musicien orchestre kaka rock mambo na 69 na 69 les razo azaki ba instrument sika pour azaki la famille ya président Mobutu a pesaka ba instrument apesaka pe vie na biso wana Colo Gentil parce que quand Mobutu a na yolo OK donc ayebaki bango na ba maître toro nyoso tout bango tout ba ki ba master ya président parce que rovana na yolo azaki mo ba avantage chacun de sa façon et puis Rossignol donc les razu ben instrument zo lukasiko ba musicien ba ya robeta ngape siko na ibi ko beta guitare il y a malonga penda ya makasi te mais ayebaki déjà kobeta guitare ke na kobeta pe na orchestre alors dans ko kutana na banani kuna ko kutana na ba Majeda Frank
Makondele, bana ngiringiri ebele bayaki wana Bopol. En 1969. 69. Donc orchestre boso pendant na yeko beta pendant na scène, ezaki na 69 et pas Rossignol na Rokamambo. Na Rokamambo donc na ba chanteur Utamai, Tino Mwikwa, Kam Kamil, Maluki Satamar, Milady. Donc dis-toi qui na ba chanteur 5 na orchestre. Du coup, tu vas venir na tata na vient na Rossignol, tu salues l'orchestre en tout cas. Banzembo tobeta na le Rwanda na ebité so batum so bakoyeba esalaka moi succès mukele ba Eugénie wa motema Eugénie wa mabanzo wana la kinze Camille esalaka moi succès na orchestre wana. Après tout ça ka voyage muko na Gemena kobeta anniversaire ya mama yemo et tournaka bien te parce que mbongo ba futaka malonga te na discussion ko bima entre chef d'orchestre na famille ya papa Rossignol. Allez te ko kabona to zonga ikutu na ba avion to zonga ki ndam le to zongi l'orchestre moyen simba sous ces activités parce que makamba discussion bongo ezalaki. Du coup orchestre Panzani. Du coup les Rwanda c'est comme pour laquelle na Africa Fiesta Sukisa mama Jeda ba ke okota sikoyo na Grand Maquisard, non, excusez-moi, na Grand Maquisard, Majeda, Franck, d'abord Makondele, parce que Makondele a la carte du bosso de musique jazz. Donc, là qui orchestre, qui n'a moi, qui n'a deux groupes, groupe Mogayem Baka musique, Mindere, groupe typique, il y a là qui bicho. Bicho de Robert Kaka typique. Bangonde ba Robert Kaka jazz. Makondele, si vous avez joué, Bako Sala, a combien accompagnateur, il y a typique. Dans Grand Maquisard. Na ba Majeda bango ba kena ba Frank bassiste. Biso to tikalaki to ki na nzelate quoi. To ki nulle part. Bon pour la ke Africa Fiesta Sukisa Utamai na ba Tamar bango ba zako beta peti. Na ibi ba makamba sa ka tele Rwanda seri wana. Le Rwanda biso tout to côté chômage. Alors un jour to ka ba chemise ya uniforme. Parce que to ko beta pe na Maître Toro. Naye cinéma na pokwa nalata ki chemise na biso na uniforme wana azo le kanaboye mama moi cha Maître Toro na mwana ye Françoise Ebomba babenga wana déjà Ebomba za na zemi ya Nicole moi cha Sam oya chanteur Sam ti oya muke oya ya zakina quartier la terre Sam Chintu voilà moi c'est naye Nicole wana wana papa moi c'est ça moi naza mwana ya Paul Manchamina. OK. Alors donc wana bazana zemi ya moi c'est ça. Voilà. Donc biso sikoyo ngana zoya sikopo na kota na ya kokota na ciné batu bazaki kokata batikyo de laka papa Rengos. Master nanga donc moyen na futa na futa la tiketi na kota kaka ofele. Pourquoi penaki musicien tout ça ba maman n'a pas yebakinga Françoise Baza oteka tika yibinga donc azaka fanatique na biso ya orchestre ba rolanda ka biso ko soutenir l'orchestre qui est comme moi c'est ya chérie ya Bopol le rana babalante chérie ya Bopol nazo le kaka ba benga rokamambo yaka ko boni boye o le kanaka boye ngalobi na ingale na ngawota cinéma wala biate tona masolo na yo juste aux albums instruments awa ezo tula kuna bana mike ba sakana nango tout ça tout instrument go papa somba kaka pamba bino siko bozo sa ngalo mais biso toza nil pas tozo sa elo te ngala zo sa elo mo te mais naza siko nazo telengana série wana avant to kutana na bango donc na bandaki et ba film mo ba kina baba na biso moko komone za Adrienne alaki moi c'est ceux qui vont donc yem tabenganga pour na rejoindre ceux qui vont mais entre temps nazara déjà na projet ya kokota na bela oyo ya ceux qui dianzenza bazakana ba Johnny ba Marley ba Barley ba ni tout ça tout oyo kala penza oyo parce que ceux qui vont azara te les Rwanda na orchestre
Soki Dianzeza azali mokolo soki vango. Soki vango azali mokolo ya Soki Dianzeza. Mais Soki Dianzeza aki déjà na succès na ye. Déjà ouais. Ngana kene ko joindre ye siko pour kota orchestre na bangolais to kaboni na Roka Mambo. Alors na komi pa na bango na komi kuna na ba Soki vango tout Soki vango aye awuti Lubumbashi makamba classe ici ayiko zonga na Kisasa ayiko kota ayiko kotsa qui a un mouvement il y a petit frère naï. Du coup bon ben il fallait sikoyo allons à la misette comme ça la sikoyo comme ça la ça la sikoyo orchestre na bango bela il y a deuxième série ba Johnny Balongoye tout ça tout ngapé na yaki wana sikoyo na komina ba Soki vango et pas na bango na yauma to bando répéter pour ne pas na bango. Du coup, un jour, quand on a répétition, on a vu un gars Gérard, qui est saxophoniste de la Roka Mambo, avec Zoangai, avec la répétition, on a bella, tout le monde a la banzembo nini, banzembo, et alaka. Voilà, 69 60, on a su que tu as 70. 70, ok. Tu as 70. 69 et 6 séries à Roka Mambo, si tu as 70. Tu as Kaboni na Roka Mambo, tout ça. Comme en 70, on a bandé janvier à peu près. Janvier, février. Vieux Gérard a eu là et pas ceux qui vont oh, Divano, Azoluka, musicien, tout ça, on a proposé qui est yo. On a dit, ah, mais viens, on a déjà, on a ceux qui vont. On a dit, ça a déjà répétition. On a dit, ça a Masanga to komela kao masanga wana to bandi déjà ba répétition na yango donc na bandaka banzembo wana mais na beta on a discuté OK aye wana libanda iko benga ngalo yo voilà bona botu sanga lo ah mais vieux soki boye na sala ndenge ngalo ah matana ba yaki na car o matana car ah o yelo moko ezate ngalo na leo na yoki Divano ah guitariste ya kombo munene ndengo wana naki robeta pembeni na monaki yango eza honneur na kesiko na festival de Divano ba utoka bana na Sam Mangwana balaki liboso festival de Sam et Divano ba kaboni na matata na ibi matata na bango te mais Divano siko atikali ye moko Sam pa yake ye moko ah na Sam na orchestre ya festival de Divano na komi kuna na kokuta makosi accompagnateur pour le pont na bango kangona na ba Divano na basse na bosani soko bassiste ni to zaka na ye na solo ye moko Divano ngai siko na zaki pona beta misolo po poste ya mwana na go beta ka na Roka Mambo on a beta misolo donc ngane na go beta misolo wana donc na ko mona vieux focus na ebite so ye vieux focus le que Roger Zeyo wa sala donc il y a donc arrangeur il y a Afriza Afrique la bande en Afrique en fiesta ce qui ça va dire na kosenga yo pe un jour soki moyen yali na ebite po via zo ko kasi mais le gars zio boy en tout cas na biki na sima na ona zo ba ko vieux Fogus avant dia na Dourdan la maison de retraite donc c'est à Lembi hein ça à Lembi comme kurutu pe la santé tout les autres salé comme matata bon bien abiso on a donc yé le quoi zaka guitariste on a zai ko lulaka donc na ko beta kaka netier na ko linga donc so na zo beta na ko mimona Fogus nanga imoko donc so na zo beta na ko mimona kenga na za Fogus bon du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai choisi d'aller avec le vieux Gérard je suis allé avec le vieux que commune et pas à Divano à Kokuta le chanteur Bazalaka, Madilou, Jean Bialou, comme on l'a, les rois. Bialou, voilà. Jean Bialou.
azaka nanu madilu te aka Jean Bialou na chanteur mosusu garçon akufa mpe akomaka mpe na oke jazz Aimé Tedos nani Jeff Mateta leki Mateta Kanda ye mpe nakanisa kufa nayokaka esu te nayebi te so mpe azali kaka bachanteur mosusu mpe batikala nango koyemba ekaya kopengeza su te alors voilà na Rex garçon moko Rex naye kokota na groupe na bango en tout cas ezalaki temps moko vraiment très perturbant kolongo na nga na Roka Mambo bela festival de Divano bela na eza donc eza basérie moko oyo ke naleka me nabeta na orchestre na sorti te naye na festival de Divano nabetaki mwa baconcert oyo yango deja ezalaki makambo ya sorti te nabetaki mwa baconcert lelo wana Sam Mangwana Longwe soki okangi miso yoka Madulu azoyemba donc okatisaka Sam Mangwana azoya Jean Biol. Oh, grand chanteur garçon wana azaki garçon moko nyonso alingi oyemba eloko ya rochero akoyemba vo ya rochero soki alingi ayemba eloko ya sama akoyemba donc voi nyonso olinga azaki garçon moko azali kosadapte très bien avec la facilité c'est un très bon chanteur tozalaki bajeune tozoyeba te tozokende wapi tozokoyeba te narataki eloko moko na 69 avant nabanda musique na 67 wana lenda bando beta bagitare ya manzanza wana banikusa to na gitare nango na fabrikaka lenda bando beta déjà bien nazalaki kobeta nazalaki guitariste ya studio ya la voix d'Isaïe na boulevard na boulevard du 30 juin donc nazalaka na émission ya Samuel Lungela émission ezalaka vedette de demain na 67 ok alors wana naza 17 ans 67 ans oyo nakoloba tokomi déjà na moi tozokende na 68 alors naki chanteur naki guitariste accompagnateur ya bachanteur nyonso tuko bazali koyaka na studio kaka guitare moko alors eyalaki émission ya vedette de demain c'est-à-dire que lelo wana banzembo ezalaki ekozala te na nini nite banzembo ezalaki kaka bobandi kaka tout droit kaka 3 accords kaka donc lero chanteur azoyemba nayebi ke aosala aokende na 7e azoyemba na bachere awa akende na dominance donc banzembo yango donc ezalaki kaka banzembo rumba 3 accords 3 accords bablokis eza te babrek eza te alors bachanteur bando ya na émission wana nasali mwa entre parenthèse bachanteur bando ya na émission wana bato nazo reconnaître ezalaki lokwa balesa lasane alekaka na baémission wana nazomona mpe joski mpe bando ya kiambukuta lero wana toyebanaki te tozalaki bajeune tozalaki biso nyonso ba 17 18 ans tout ça alors nabetaka mpe na la voix d'Isaïe comme guitariste accompagnateur ya studio bachanteur nyonso baza kosaka défilé moko bachanteur ebele bamosusu nakanisi so baza vivant bakoya koreconnaître ke guitariste azali koaccompagne bango ezalaki kanga aseri wana lero wana lukezo lansi azalaki apai nano na chik mais azalaki koya kosala stage na baémission wana ya vedette de demain nayebi te soki na la voix d'Isaïe baza lisusu na bavideo wana je ne sais pas nayebi te parce que namonaka yango ata moko te balansaka yango te je ne sais pas peut-être ezali kaka na baarchive ya la voix d'Isaïe sikoyo après parcours sikoyo naye kokoma sikoyo makambo ya série quand naye kokoma na makambo ya série epai ya Divano yango nasalaki mikolo mingi te mbala moko kaka epai ya Divano wana bien na nga moko tozalaka na ye azalaka installateur na biso na Roka Mambo aye kozwa ngai oyo edi vie moko aza na matonge
ana mbongo ebele asombi bainstrument alobi fo apesa yo yango naseki apesanga bainstrument engazala niveau yako ote vie wana lingi yo donc atindi ngai alingi oyebisanga komba moto babi yo moko lomonaka te yango neti surprise kalme vi yango aza na mbongo ebele alingi nga apesanga bainstrument vie Jeff s'il te plaît nazobanga nga déjà naze pa givano awa nakoti kutu kala mingi te kaka siko kaka tobandi kaka na vie ndenge te kuna kozala yo patron kolo makambo yo tosanga lobi oui mais nakobandelaka ndenge nini kutu comment est-ce que nakosala mais bakamarade na yo oza bakamarade na yo kozalaki na bango na baroka moko bani soki obenga bango osala orchestre voilà eza nango rien balobi ya bon banoko nango intéressant nga alobi bon ezelanga nasilisa répétition bootoki nasilisa répétition na bamadilu wana odime mpe avie givano biso na vie Jeff tokamati nzela wapi o azalaka na matongo tobeti inde matongo eyo tokoma na matongo boye atiki nga na balcon alobi na nga nzela na veranda wana veranda ya ndako yango alobi nzela na akoti na ndako akoyebisa vie mutu na ye wana naye nde afungoli porte alobi kota nde nakoti boye natala boye vie fobisi alobi oh la encore vie fobisi alaki donc pire mutu na nga oyo nazalaki kolelaka oyo nazalaki kobetaka neti ye donc vie mpe abanda kotiaka nga mpe attention po abanda koyoka bantempo wana oyo naza kobetaka bantempo wana batie ntango so yango yani na libandaka azotaka naza kolingaka sanki nga nayeba nakolokuna vie fobisi na kamwe ebi aseki nga alobi moye nazwi yo nga alobi mais nakamwe kutu te vie Jeff ndenge ayebisaki nga donc namoni yango sikoyo donc opieze nga alobi we preparaki yango bien alobi abi mokutala nga naza ndeki ya Roger Izeidi mokoyo azali koproduire African Fiesta African Jazz azalaka marakachiste mais azalaka moko banide donc ye mpe azalaki mpe mokolo ya édition molende na matonge na avenue Lopori na kwe wana eleke na biro ya edef moko elaka wana edef SNEL donc nakomi mpa vie Fogus oyo Fogus atuninga so na baninga oyo moninga moko ayebobeta gitare nga alobi wi nayebi azalaka wapi na ngingiri alobi bon tokende toleke mpa na ye tokende otala ye tokomi kuna nabengi Bopol mpe ye asololi na vie masolo esimbi alobi ok wana Bopol déjà aza na Africa Fiesta asukisa asali connaissance na bajoski na baserpent na bamisien mosusu oyo tokozwa kuna na Africa Fiesta asukisa toyokani wana ke lobi na tongo aya kozwanga alongwa ngiringiri akati kaka Fonkobel akomi mpa na nga azwi nga tokati Kamombele tokomi limete olero na babisi mpenza ezalaka nango ebele mingi mpenza te ekomaki donc babisi ekomaki kamwa mpasi o TCZ abando kotanaka mwa shit et puis STK ezalaki na baline moko mpe trop juste alors aye kozwanga na tongo nango wana vie Fogus azongi epa na ye na tongo vie Bopol aye kozwanga na ndaku tokamati nzela tokita nzela wana sikoyo nga na se nakutani sikoyo na mwasi ya maître Toro nakutani na mwasi ya maître Toro wana déjà sikoyo se tobandaka déjà barépétition epa vie Fogus tobandaka déjà barépétition epa vie Fogus na ba Joski non Joski te na ba
chanteur qui na bankuna bon un orchestre African Fiesta populaire il y avait Fogus donc là ba musicien belé kuna na kacha groupe wana du coup kokende na cinéma hein toujours na place ya cinéma on a ngao kota ouais nde esika sikoyo na kokutana na mon cher maître Toro a proposé un instrument il a pas la bango nga lobi na mais maman en tout cas vous allez moi pas si parce que biso ba orchestre nyoso to kende ko beta ba pesa ka biso mo mbongo donc sans Zaïre so pesinga sans Zaïre il faut pesa nga 200 Zaïre pour sans Zaïre yanga et puis sans Zaïre na zong c'est la mutoyo a pesa nga ikuna donc mbongo yaki nango match donc gasi ko lokora yebike bango ba kinalar donc na beta match awa na beta match awa match pe et simbi mera lobby yelanga ba musicien lobby na kopesa mbongo na lobby bon likambongo yango yo e bandi boy na kochi ciné bimi na tongo bopola yiko zongo poto kende répétition ya limité pa ya Fogus na nzela wana les autres na beteli li solonga lobitala makambo bokilo na yo alobi nanga parce que les rwanda ba ko linga bopol te na mwana bango parce que mettre trop ba ki bato ko évoluer ba ki da ba riche et puis ayiko bota na musicien na musicien ko tout mais ayiko bota na bato mutu moko boye azali ko beta kana musique ayiko bango alinga ki mwana bango François Zabala ministre ou bien tout ça tout quoi pas ça na présidence fi yango mais alingi na ye bopol balingi ete na yebisanga lobitala babokilo no mama moi c'est maître Toro makamalo binanga boy denga eso simbate dans le bien simbate comment yoko to kozalande nkolo orchestre parce que va pesi surtout jeu instrument on a yo kozala nkolo orchestre donc biso toza ba cofondateur mais yo kozala nkolo orchestre parce que babokilo na yo finalement ba kolingo kaka parce que oboti na mwana na bango c'est qui a le mystique la Monica le Congo c'est vrai voilà surtout ça déjà un mois na vieux Fogus ba répétition to bani déjà ça l'activité ba style ya ko beta o ya linga ki to beta na orchestre na yi vrai studio vraie école hein? Ouais. Non, vraie école de musique. Ouais. Vieux Fogus. Donc, style moko, donc, université, non, la musique. Nanzela, on a le il dit, Nazana, master, nanga moko, bokuna, et pas Nico, photo soban. Dans le binani, le quoi, Joski. Les Rwanda, Joski, à Sarganze moko, ça dit, motema, na pesio. Na African Fiesta Sukisa. Donc ça dit ça la succès la série wana. Je crois jusqu'à ça des gens de mon ça appelle succès. Ça dit mon thème. Il y a le bibo. Na massa ngamo chanteur Joski mais c'est bon. Na soliste wana serpent. Ah ouais, Robert mis solo. Kuna pas micro. Mais c'est bon alors. Na trompettiste. N'avait William pour la basse. Parce qu'on a trouvé un bassiste. Et pas non. Na mélangé ma cam, na mélangé, excuse-moi. Na mélangé. Alors binanga Batouana, na robenga bango poto ke na bango lobby na rendez-vous yozu na moi c'est à mettre Toro. Angela wana toke to leki kuna le temps to leki ça qui pona bopolera que pas Nico pas ko flatter ba Joski Ngenge William na serpent bango 4 wana le temps wa solo na bango surtout tant les cas qui siko kuna répétition pas Fogus bazo c'est la biso pour la chef d'orchestre bopol sous-chef d'orchestre donc via ponanga chef d'orchestre na pesa nganga na habité so qui pona ko pesa mais ngali moyena boya ngweza kite parce que atenga ki naza chef d'orchestre bopol sous-chef d'orchestre bon ton diba ba grade wana parce que yemo ko pesa kiao
to komi na répétition boye vieux Fogis a fâché bozo ya lero na 11h bo banda répétition le nini bon ngana nazar ba démarche na ville bozo la ngati le na koya total to banda répétition après midi le ngamongo na oya na kina na ville ko kenda ki wana to na limité et pas na bango na limité to sa répétition akamati nzela akei biso pele to tikali wana un temps to sangisi ba musicien to akina bango kuna to kana ba Jeff Mateta ba nini ba Ringo ya ki drummer ya Bongo Star to bengi Adelar pa la ki wana saxophoniste na petit moko akomo beta siko na bana kin bana oke ya kin imtazo ko kumba groupe ngo bana oke wana aki trompettiste moko petit Chandal to bengi bango lobby to kutana na Maître Toro bona boy tout ça je skipe kuna pe bopo la sa bongisaki bon to kamati nzela to zongi na biso répétition après midi pas Fogis to longo pe orchestre Fogis mbala moko mkolongo kawana poto yebi ke kuna la réalité descend zaire kandi ya film mo bolongo na biso pe to longo kaka to loba ni solo te ke ni te donc viele rayaki makambo tshelo le kakuna ngara yo mo ito yebi ya te ka ve Fogis mutaye bien yebi ta kokolo bang menga biso to se to katingambo poto yebi ke kuna mon pata César pour abeta ki fréquent descend Zaire samba okope c'est pas motu te donc nyos to ekokota kaka na poche to kamati nzela to zongi na biso bopo la kepa na bango or bopo na moyo wana leo to kabwana na ye akina obenga utamai abengi vietama abengi Camille ba chanteur to akina bango na rokomam moyen zo ba majede ezate parce que bango ba côté des grands maquisards ba master na yo ba utakina et pas il y a Papa Noël na 69 Papa Noël a une orchestre moko comme on a Bamboula jazz Bamboula wana et kendaki na Algérie ba comme na Algérie ba kendaki tourner leur bazongi orchestre et panzani ndese na ngoto yo kuta na bango na roka mambo wana périple na ngao na sali ba bela banani kuna ba Givano bani tout ça tout après tu es kokuta na sikoyo et pas Fogis continental nous sommes orchestre on est sur les kaki tozo beta nan tobimité bo beta na ka ndengwana la répétition mais tobimité ngana ngai na bimi si ata tobeti na bango ata banzembo te ka roka mamu nde tobeta ki banzembo bon wana toko siko na 70 na 70 presque tout côté na 71 tu écoutes na Maître Toro a pêché un instrument de monter orchestre donc naza cofondateur et orchestre continental na évité sur batbazoye ba banzembo na évité yo sur po libi banzembo zaki na kobondela o na kobondela o nakokanga motema kaka sekokanga na yo kojoski onini nzambe asala eloko bolingo wana donc banzembo tobeti siko na continental ok naba anga nikole nazoi mobali nalebi na bosel maloba bon banzembo wana ba continental banzembo wana ba mokili ba ni tout ça après to sali orchestre continental jusqu'à Longwe tu sais que voyage mon à Brazza na ba ko tout les rona pe na la pe mutu moko puis moi makamu ebele la mutu na yiti na ni ba master wana ba Longwa kite bopol na Joski ba Longwe na Brazza na Pointe Noire ba tiki biso na Pointe Noire donc l'orchestre continental tout ça déjà mboula on bimba succès tout ça tout pour bisoler to ko beta continental tout ça au beta tout ça beta par exemple na la source na lemba na suka kuna penda na net moi lemba moko ya ko bakisa pour mata na salon to ki au beta na bar moko ne komuna ya la source
mais au comment on a ba musicien que jazz bango ba beti OK jazz et beti na centre ya lemba et ba c'est avant biso pour bazu batuté batuye na musique la biso rochero yemo pas donc ko banga biso déjà les rwana bango surtout ya ba verkis bango surtout bazaki contribution do ngai orchestre ne matate parce que tout là qui na succès moko fou musique moko classique et tout ça tout parce que sumjum oyo Afrique elingaka bandobeta yango wana biso tobetaki oyo orchestre ya Fogis elingaka bandobeta po biso tokotaki na université ya Fogis alakisaki biso style nini oyo alingi abetela musique asala orchestre na ye ebimaki na nte orchestre yango biso tomemi déjà musique tomemi déjà inspiration ya vie Fogis na donc, après Continental, Joshua Longwe, orchestre Kochimo Moboulou, à Kochoke Jazz, tout ça, orchestre Kochimo Moboulou. Tu vas nous mettre à la vis-à-vis de Franco ou Ben Sarabiso. Tu as là qui donc, par contre, il y a 15 heures, la vis-à-vis. Na pas collé au bêta batanjili, bayali, batakitambo, machine, abani, tout ça, tout, oyo, bayovi que. Continental le gobeta ata to sali publicité te ba to ka ba lega kara ba bisi mona ba tajili ba yiba ni to sato na franco ba no betsa biso musique moko ndengo wana or côté moko boye na côté mystique ba loba ki franco muto abomaki orchestre wana ndenga mystique pour ba vieux to na ba na vieux moto ki na yo ki chef d'orchestre biso akena ko luka pa mona à comprendre bende nini toujours dans ce succès. Pendant que je suis à Longwe, je suis chanteur Nani Les Alassane. Je suis Les Alassane, un grand chanteur. Je suis Mbappé quand le quoi Barochero, le quoi Bajoski, Bamoniosto a série on a toujours série il y a H donc Les Alassane c'était un grand chanteur aussi. Mais l'orchestre ils ont mataté. Tout le monde a l'orchestre succès dossier là. Donc moi je continue sur ça exact. Du coup, il y a comme orchestre et accompagnement pour accompagner un groupe de spectacle bimanga comme on a Sambole. Et on a la propagande pour Mobutu. OK. Na Simamètre Toro. Donc la côté que bête à babar et comme c'est un peu difficile mais aux agents na salaire aux aouta na présidence. Donc présidence nous avons fait ça. Du coup, un jour, garçon m'a dit à la présidence, il y a un master. Il y a un mouvement, c'est bébé. Donc, toujours qu'on a shooté. Tu vas sur le solo, vous avez un salaire, vous avez $50, 50 zaïrs, il y a salaire. On a mazé. 50 zaïrs. Mais maître, tu auras foutu avec 50 zaïrs. Afuta biso muke donc comme les ande boya non là il faut na longa na mouvement na faut na longa na mouvement wana ke pas mettre toro na tuni makamba bambongo albio olingo sangananga na ukanisa yo tout ça bon na tiki ka mouvement no na longo nanga na va nanga un jour boye grand frère nanga mon ko boye ya famille. Oui, il y a un grand chanteur, guitariste, en solo chaque fois. Oui, il y a une musique, il y a un banzambe, donc il y a un oncle. Alors, il y a un jour, il y a une relation avec tout ça, tout. Il y a un orchestre. Gamba benga Obanda bega orchestre. Non, banda orchestre. Na komi pa bumba s'appelle Nangalo. Bon, donc quand la bassiste était au bandobeta basse. Na lui OK, ça va, il y a pas de problème. Na komi bassiste il y a MBT, orchestre il y a abumba bakaboni na grande scène naie à Betty. Mais ba aux États-Unis bakaboni. Il y a un gars à l'orchestre, mais Ali Kozala guitariste était un gars chanteur. Wana sigoyo na baneni wana 71 75
On a déjà lancé dans l'équipe. On a 1975, ouais. On a 75, donc 60, de 71 à 75, tout ça qui est continental, pas signon sur tout le monde est kunanti, tout côté sambole, bani tout ça tout. Dans 75, on a eu na makamboya maître Toro. Na côté siko na va nanga, du coup. Tu vois que makambo so ezali mais moi sur l'oignon sur toi exact. Ouais, pour Nathan aussi. Pour Nathan nini. Donc dans 75 na ko ça la connaissance na Abumba. Na Abumba kuna na okuta na baloko akanza wuti ko sisa chic mais guitare venda ko beta na banjembo lokola ya biso to akuluka ko beta na wasimba kate. Tu vois que je garçon moko Sébastien. Soliste ya Obongo Star. Il est des sigoto comment ko travailler na et pas ya il y a Bumba. Du coup le to bandi ma nani wana le to bandi ko sala na Bumba na ko longwe pa ya Bumba jour mususu nazaki na studio et pas il y a na studio et pas il y a nani ya vieux bokelo na lemba tout ça na pause et pas il y a nani et pas il y a Bumba na kindaki na studio ya nani ya vieux bokelo na lemba na studio moko mobile là ka ko sala makana libanda so ko avion le ka buka ce qu'on veut les qui alors la keda wana kota baninga mususu et puis ta mususu qui peut chanter moko ayaki o accompagner na nzembo nanga na koti nanga na beti na juma quelque chose ya zonjing na mona ga dino vangu aïe et dit vraie chance on a fait un outil voyage moko boye babo bavie lokasa na ba dizi manje lokasa mbongo ba lokasa ba dizi baringo tu bango tu balongo na musi balongo la déjà na Abidjan sikoyo Dino lokola ki deuxième guitariste ya Friza soliste ya Friza les ba dizi alongo ye pe akomine siko titulaire mais accompagnateur azate parce que dani lokasa alongwe donc Dino allait à Moningalo butu to zakolo na rochero ezade yo yaka to kende l'après-midi yaka le après-midi to na répétition na besoin na il faut ya la répétition OK parce que pas ya Bumba kuna pe to kota na mwa mobulu mo Abumba azui liboma donc moi tout ça la va répéter exacté donc moi ma kamoke les gars qui ont donc il y a famille il y a na grande sœur ils ont aussi mbaka sauté il y a na Betty Masikine bisto ko répéter na chambre ya Bumba alors bando bageno Betty Masikine betsa ndekona mobile liboma sonde Betty nde bande ko loba nde bande azo ka pe liboma ye baba belisaka ya na ye liboma sonde ya na ye leki na ye liboma oui ouais mais nani azoka baner mais zaka Betty mtasala wango te tu ndako ye bate parce que le tambwango ezakaka mystique ezaka drôle lelo parce que ye jour mususu ko répéter boye abecha ye penza longo liputa tika na sili pazo beta ngona kacha mako liputa oui vrai donc ezate que ya lokuta na koseli ya beti likamute mais ayaki penza na porte ya Bumba fungoli alongoli liputa alobi ya Bumba papa tika kyo na maboko na ngao zaki mwana na kolishi yo beti na orchestre na ngana ko beta na Palladium yo ko beta na vis-à-vis eza sima mikolo ya Bumba liboma mais mikolo les gars moi moké toujours yo kana sous-té to longo ko répéter na ndaku to ndo répéter na ville ya li solo mulai trop so na ke supuna et comme moi mulai bon na longo pa ya Bumba to kuta na Dino vango pa ya Vebokelo après midi na ke na bandi na koti Afriza wana sikoyo na 78
78 nakoti ezalaki na mois de septembre octobre 1978 naza na 18 ans wana naza na 18 ans 78 non 28 ans 28 ans ouais nakomi na 28 ans nakoti Afriza tokoti Afriza premier jour tobandi ba répétition tobandi ba Sukaina Ponce Pilato Kiedi Sorozo ani nalole la position na tenir avec lui wana banze bonga na beta ya liboso na kati ya ah bon na ba Sorozo betango ba Sorozo ba Sukaina wana ngamba amie mama zongi sanga liloba nalala pongi te motema seko kanisa Sorozo ya mama zongi inga koseka natinga na pasi na solola na nani ah là là voilà donc voilà wana ngana guitare donc wana banzembo ya liboso na beta donc studio no yom to betango nzembo wana banzembo wana ya liboso na beta na Afriza yango wana OK après Continental na ko sala ba premier enregistrement na Afriza OK donc banda 71 auto sana na Rocamont na Continental na ko kota sur studio pour na beta penza banzembo lisusu na Afriza na 78 ba Kiedi ba Sorozo ba Sukaina ba Sukaina oh bon ba Sukaina lo mama Sukaina yaki ba série moko ebimaka na ba Sorozo na ba Ponce Pilato la série wana donc banzembo ya liboso nga na beti Dino soliste nga accompagnateur na vie André azalaka na Italie lokola ba vie philo kola bango nyonso batikalaka na Abidjan donc vie Roche abengaka moninga ndemo bazala na bango kala azalaka na Italie Albert André aye na Congo azongi na Congo aye kobeta babase ya banzembo wana du coup bon vous savez studio na wapi studio ya album wa saga wapi wana na Renapec OK ezalaki ke ba compter 1 2 3 4 bobandi ndela mo bino nyonso tout donc soki rochora bosanité bokozongela nzembo te donc soko osaki faute na yo ekobima mama ouais po rocha kozongela te mpona faute na yo ezala ndenge oyo bastudio wana soki lobaka ye moko vie roche abosana mwa liloba bozongeli nzembo parce que moyen kosala barépicage banini tout ezalaka te ezalaka kaka 1 2 3 mbala moko bino nyonso bobandi makambo bokobakisa guitare ou bien bokosala ndenge munganga asalaka awa yango te evidence munganga ndenge azwaka bambia bazwi kuna ata ozalaki te baninga base babetaki yo obakisi guitare na yo direct soko obosani donc professionnalisme bazonga te alors tosala banzembo wana studio wana Renapec ezalaki studio ya basango mais bato bakosala kuna balaki bato ya la voix d'Isaïe OK babitoma molaka bango balaki na Jeff bango bazalaka ba ingénieur de son kuna bon tovandi na Vieux Roche ti toyei kozwa voyage tosali bavoyage déjà ebele na Congo na Congo kaka na tukanga na Rocherot voyage ya Afrique ezalika ya Sénégal OK na 78 wana na Sénégal mais ba région na kati ya Congo ba Mbushimai ba Shaba ba ni tout ça tout kuna ba côté wana tout ça ka ba moi ba voyage tambola quoi ona le roto zana madilu na kati ya Fiza OK oyo madilu ayemba nzembo ya mbala misato na kokate nzembo ko ayemba boye asala ayemba ezaki nzembo ko asala ngo penza pona sushi rochora salai ayemba ilo mo
naleka wapi ntima nazamandi position badeception epa nanga mbala misato eleki mbeka na suki ya ok donc mbala misato wana ezali oyo 3 fois oyo atika ye na aéroport ok donc moyembi te asali eyaki mwa mbokela moko epa ya vie roche donc dernier voyage na biso ezalaki ya Sénégal Madilo atikali lisusu bon bavoyage misato Madilo atikalaka na aéroport na voyage ya Sénégal nayaki koyebana bagarçon moko basénégalais babetaka mpe musique na bango kuna le tosisi tourne na biso ya Sénégal nayebanaki na bango bagarçon yango baki gentil toyei kokutana na bango na voyage oyo tosalaki sikoyo na Allemagne le Rwanda papa wemba akoti afriza oyo tosalaka banzembo ya donc bobeta na voyemba na afriza oui ok papa wemba atikaka vivre la musique aye kokota na Ringo Starr na afriza makambo na bango basolona rochoronga na yo toyebi te tosalaka lere tozongi Sénégal tosali banzembo ya lèvre rose mama lèvre rose lèvre rose nzembo ya lèvre rose nzembo ya papa wemba tovoyage na papa wemba mpe toyeti na Allemagne alors kuna nde epai makambo mosusu ebandaki susu ya bafoli lisusu wana na 1900 combien 79 ok toyaki korepresente toyaki kobeta na festival mondial ezalaka na Allemagne wana yo premier mikili no sikoyo ya pota liboso oui premier mikili premier mikili siko ezalaki ndeni ezalaki bobulu ya kosakana te voyage wana donc masolo soki nalobi ekozwa so biso temps mpo kaka makambo yango awa faut qu'on raccourcir donc dosai combien de temps de boyaki awa le toyaki na voyage wana na voyage ya Allemagne tosalaka tournée mobimba tosalaka 1 mois à peu près mais kuna na Allemagne tosalaka 5 jours parce que ezalaki invitation baorchestre nyonso ya mokili elaka wana lero wana Gilles Bernard banani tout ça ya Brésil banani tout ça tukutana na bamusicien ebele oyo tozalaki na bango basérie baage na biso na bamikolo na biso Johnny Pacheco banani tout ça tout tozalaka na bango na concert wana mais ezalaki bato na bato bazalaki na immeuble na bango bakovanda hotel alors série wana mpe tozalaki na baprime journalier oyo festivalier azalaki kopesa bino mais biso tokozwa yango te biso tokozwa yango te bono okende eza okende na kundurupe makambo oyo banda kala nzambela ngai nandimi te naoyoka makambo oyo ezokende na kundurupe vie azobeta biso bomino botuna ete vie me toye boye biso tokotuna ndenge nini toza na chef d'orchestre d'Innovant bo vie dino mondo tuna vie dino d'Innovant oya kokipe makambo na yo bien kokipe vie dino ok donc sikoyo bamusicien wana ya Sénégal wana jour mosusu na tozo parce que toyaki une semaine wana lokola toyaki kokutana na bango lisusu amitié ezongi lisusu na bamusicien ya sénégalais wana bango mpe baki kovanda na hotel na immeuble moko na hotel moko na biso sikoyo todame parce que tozalaki blanchi kolia na hotel nourrir Roger mais bakopesaka biso 50 marques par jour mais biso tokozwanga yango te eleka mamo na frère eleka kaka na kundulupe sikoyo bamaster wana sikoyo bango soko bale bafuti bango ya bambalare na bango chaque matin pendant 5 jours wana bazwaki 250 marques na motu sans que okokonte sikoyo bino bozokoka ya masolo kaka sans kokonte oyo bakofuta bino soki festival esili mais oyo wana elaki argent de poche mondele ayebi kofuta musicien sikoyo bino argent de poche bino bomona argent de poche na biso bakopesa biso kotuna pete 1/10 ya monta wana 1/10 donc 5 marques osombi kaka paquet chimbok
na briquet évidemment ko do zo bata moi li na Allemagne ozonga nango ezati ah bah garçon mais vous sont balwa bato ata café chaque fois il dit comment ozongo chaque matin nous on vient nous donner 50 marks par jour on touche 50 marks par jour ah bon on a vu ce tirali chikoyo 2 jours pour tobeta 2 jours rentré tobeta na biso concert bani tout ça tout tu accompagner rapé et tu somba azaka na zemi ya mwana ya mwasi na kanisi on bien garçon oya beta trompette non oya trompettiste du coup les concert et l'équipe vient tout ça ah tu causes entre deux on aller on appelle à la gamme tu me un peu moi moto et ça comme malonga te et ça on s'en a malonga mais na bakana donc na ngolinga kate bakana ko kana ya liboso yango wana on a déclaré kako nakacha bis to vanda nakacha bis ba yondo sister ba vie bazakana ba loshikia maneno ba dino vangu ba vie modero ba musicien surtout là on nakacha ba vie Rwando tout ça tout ah la bande de vient na place na mais vie en tout cas aux ambientaires dès balar na biso ala ko pesa la biso et par jour biso to comme on a raté bon d'abord tout ça tout ah nga longa na mouvement kamba mo oui d'Allemagne to longa na Berlin to zo que de siko na Allemagne de l'Est le rona mur ezalina ouais to comme na frontière il faut to comme il retard frontière bakangi les ba font à 14h siko to na babis pour continuer ndé sika mano xavier en tout cas le longa na mouvement parce que balaro yo bazako pesa biso kutu déjà toujours zangote alors pisinga baner pour les abala rebellés donc quoi toujours zangote nga ba ko nyo setikali na longo na ya vandene ka nie ba misinyo sto ba yoka ba papa ba ngonyo sto ba yoka ka ba rigo star tout bazaka na kacha biso ana kamati nzela Belgique. Tu beti concert ya Allemagne wana ya mbongo pe. Ya ozonga ezate. Ya kopesa biso ezate. Ah, mais ozonga quand même. Non, na zonga kin ko. Na zonga kin. Ba master muso bazaki wana tikalaga bona tout ça. Leo na penza posa poto penza ba ça. On malili donc ba poka malili et puis ba master muso bazako ya wana talaka. Oko ba master ma uta ka ba boulot. So uti kayu ali ko tabino no hotel. Mais zo mwanga ba teni. Ah poto mo boyne. Poto ba master mo balata ba teni koko. Utanga poto so ba nini zo les cailloux cailloux Cara lui on a tiré la neni on a tiré beaucoup peut-être bato bazo on l'a taboué bazo ya on a so kaka on a kutana ba vie na ngamo bala kuna taso tikala na yo non balobi na ngati tikala tembe balobi na ngabo lokolo zo gazé problème ezate Sovia Tchibino Babalarte, Yaka Tokindi, Tokaya Magasin, Marocain. Ou Kenasaki, tout Tokibashi Balicho, Tchenakati, Bani, tout ça va chaussure, Bani, tout ça va Tchenakati. Le système aussi. Les rois de la Roubengangonini, dette coloniale. Il est là, Ezate, n'importe gardien Zate, parce que les rois de gardien, il est là, Zalagate. Les gens qui ont le magasin, quand le magasin a coté la néoté, ce qu'on contacte na sac, ça qui la biloko, bien ça qui la biloko. Les gens qui matin et tonda, il y a une été que ce qu'on suit biloko dans le magasin, ou bien au contacte na ngo. À ça qu'on a tenté à calculer que mouton a contacte na sac à tonda ou bien yandam. Donc biloko na zonga qui na ngo ba jean, ba nini, tout ça, ba sapato, ba nini, tout ça qui a le système colonial. Na côté ça ba biloko to zonga ki. Le to zonga ki ni la vandi na mouvement na monika na lobi fonalia ka coin.
on a lié qui n'a coin papa Wemba pe à Longwe nalandi papa Wemba na Viva la musique et mené tu as un orchestre basali ba dikando basali ba belo tina ba espérant donc orchestre donc il y a tout le succès à casse les bijoux de zone na papa Wemba na Viva la musique ngana popoli popé azakuna na bango papa Wemba zo linga sala banjembo ngalobi mwana mai so sala banjembo sikoyo eko kwesa mfumo ya banjembo ebimi to vana nanu kama muke ata ba 3 4 5 mois comme ça banjembo na sala succès nango ko yo so sala nzembo eko zalaka nzembo batu bakwa accepter yango ne eko nyata banjembo je beta déjà oui je beta déjà to tikana ba dikangona ba nani wana tout ça na ba beloti et ça na ngona un succès nango comme ça to ça la répertoire o ya biso après le jour mususu tozaki papa Wemba bensinga wana tu sais déjà ba 6 mois déjà papa Wemba bensinga na popolipo na janana biso 3 et pas na bango et pas na ye comme qu'on a tout bando sala nzembo moko to linto banda répertoire ya popolipo za sikoyo azo répertoire parce que popolipo azaki na répertoire te ngai pe na ki na répertoire te les rona mouvement ya ba guitariste là qui est belé hein en tout cas qui est belé répertoire wana to bandi na nzembo ya boso ngala betaki oyo na bimisa na salaka studio na ngote ngezalaki na wangani yete azali papa ya mananga yemo to liboso donc to bani ba arrangement na popolipo biso mibale na ngana accompagnement popolipo na solo jana na chambre na papa Wemba na butu wana nde sika sikoyo oyo le moko jana na bwaka na banjembo langa sta yaidi beta biloko jour wana ko donc biloko jour wana oyo tozalaka na répétition na papa Wemba donc ezaka bakri ya jana na zako saka mingi na langa star bon soirée wana eleki bien tout ça tout il faut que nous beta siko na monga na et pas bon moi Mazandel te tato yo président Kabila ouais nani na oya so oya te oya te ezaki na Palais de Marbre na ma campagne Palais de Marbre na Palais de Marbre alors Mobutu lekni mobali akufa Albert alaka colonel fallait que nous beta kuna Viva la musique Zaiko na Okejaz to komi kuna na concert rango makambo koi Franco alobi Zaiko ba kobeta te ngale wana parce que ngala koyemba kape ba variété ba chakara ba nzembo ba étranger wana nzako sala ka ba variété alors na si ba variété na Viva la musique na pemi sikoyo Viva bandi beta ba ba ping pong na accompagnement ba fafa ba monios plus wana ba bipoli tout ça dans la télémaquille la voix nanga boye na bon la zaza sacré zazaye oya qui directeur artistique du mouvement déjà aye alobi nanga moi mai ya dit ya kana to causer to ye ko causer wana za donc to que no ba etis ko vous rétiser to que no tiser galobi abo lupango Mobutu tiser wa pa te on ba kodo wana ba petit wana ba kodo wana ba petit amatongi ba petit nanga ba pilpeti donc le quoi vient na yete ezakana tozaka na corde moko ya pété corde makasho ya ke soki ba kangyo na zamba wana ya Palais de Marbre olimo libela wana obayaka na yemoko mais obazali donc ba pere rouge na bazaka ba petit nanga to koti kuna beti plutôt ba non aller alobinanga na regret moyen te papa Wemba yipsinga na yipsa yo ki osashuna mouvement te ngana kamwe ngalobi
mpona nini oh yo oza gilet à double tranchant couteau à double tranchant plutôt oza lokolo moko na viva lokolo moko na zaiko lokolo moko na viva lokolo moko na zaiko na ndenge nini oh toza bato bayebisaka biso bayebisaka biso bamakambo tosa tututu yo okopelaka na zaiko en tout cas nayebisa yo vrai zaiko bakendaki na ishiro basalaki vote na élection na bango mpona baluka accompagnateur ya koremplace Kedi Sukami mais nga nano napesi réponse te moto ayebisaki nga makambo ngo fafa mpo fafa azalaki ndeko ya baenok enok accompagnateur zamongana ye awutaki kuna zamongana ayebisa alobi yebisa vie ke toza na besoin na ye na zaiko orchestre mobima tosalaki élection na ishiro na toponi vie edi balobi ah bon mikola papa wembe alobi ndenge wana sikonga nasala nini wembe olia ayebisa nga moko non atindi nini donc nga aboyi koyebisa nga mais le nayaki na vive la musique wemba mpona kote makambo etali mbongo aza kofuta nga sans ke nazala musicien oyo mpenza azali na actualité nazalaki na en stand by mais azopesa nga oyo naza kotouche na frise ya kutu un peu 50 zaïr likolo parce que les relations ozozwa 300 zaïr 350 zaïr eza mbongo ebele donc papa wembe en tout cas mpona makambo mbongo todisita na ete azakofutaka nga très bien mpona l'art en tout cas malgré toyaka bamisien ebele mais nakoyoka mpe te mutu moko te azali kolela kuna non ayebi te mais mpona nga en tout cas wemba tozaka ne problème makambo mbongo te loko azali ko bakobeta te nake omona Merijo avandaki parce que aza peti na ngai akauka donc nakomona ye nga alobi Merijo balongoli nga na mouvement papa wembe alobi na nga nabeta so te na mouvement na bango alobi oh mepie place no ezalaka nango ezozelaka yo guitare zamwanga naza ye moko donc il faut ka bazala bango deux bato mibale yo sikoyo topona yo tozelaka kaka yo alobi occasion yango bon tambalamo lalongwe kuna na butu wana kaka nakomi na zaiko zaiko yango ebeti te na feti wana ya mobutu franco alobi bango bakobeta te bon eloko nini oyo franco akendaki kokotela makambo ya zaiko abeta te na feti ya oyo présidence a invité 3 orchestres sikoyo bazaiko bayaki wana pour rien bazwaki mbongo wana te franco moto azwaki ah ben oui parce que mbongo na ya papa wemba na ya franco bakamati nyonso e na ya papa wemba na ya zaiko bakamati bapeshe pa ya franco mpo franco afuta baorchestre non ezalaka te oyo tozali bato na bato baza na orchestre na bango na administration na bango concert esili lero na mpe beloti mpe azalaka na concert yango beloti lero wana lokola azalaki koregne bamikonzi nyonso baministre tout ça baluka kaka ye nzembo ya beloti aseki ye matamba ye wana de beloti yango ye wana azalaka kuna mwasi ya copine ya Espérant jengaka concert esili na minuit donc il faut tokende obeta sikoyo na cité zaiko abetaka na maelika vive la musique na vis-à-vis chauffeur taxi oyo beloti ya invitaki mpo aya kozwa ye soki concert esili aye na mercedes na ye beloti akoti na voiture azwi mobali na ye espera mpo bakende na bamaster na ye nga mpe nazali koya espérant lobi vie kokita ti kitambo te ya kokota place ezali awa nga moko popoli mpo bavande oleka na gitare na ye mpo akita akende ti na kitambo azwa transport beloti alobi mwana quartier na biso aza garçon moko bien aka très gentil kotisa ye popoli mpo na ngai na espérant biso nyonso tokotika na voiture na tofinali kaki soko 6 na kati ya voiture moko
3 liboso biso bamosusu na nsima 7 tozalaki environ 7 4 na kati ya voiture ememi biso ntina mai elika o espérant na propos lipo bacontinue na voiture yango bake musique ya vive la musique biso na babeloti wana totikali na musique ya Zaiko po bango bafille wana fo bakota baconcert nyonso donc bakoti Zaiko basali moins 2 heures 3 heures basali moins ba mouvement après bakosukisa na vive la musique biso nga mpe nakoti Zaiko lero na pétrole ezo Daniela Bongo ezo renie na Zaiko ngara tikali wana ngambote nzembo yala elero ne auti ozonga Zaiko donc ezo sala succès makasi bon nakomi mpe kuna nsabanga napesinga guitare na beti nzembo wana mokolo yango wana bapresente nga edi musicien na biso ya sika oyo aremplace Teddy Suka basalinga présentation na beti mpe nzembo wana nakoti Zaiko mikanda te nakoti yo mouvement toza kosigne te ke osigne mama okoti na mouvement kaka maloba kaka bana lelo okoti na mouvement mouvement nakoti 2 semaines après makambo mosusu ekoyi lisusu oui tout ce qui voyage moko na vive la musique lero wana vana kota Zaiko tokomi na lubomo espérant na dindo baye na chambre nanga yakolukaka noir mponga noir eza kozangaka te yo c'est wana c'est là il faut naza na mwa sac nanga moyo eza na noir banoir oyo apampamba te nkamuna pe batekaka mpenza epa ya pere ya banyarkos donc c'est qu'on a teasé fort en tout cas nazalaka mpenza grand fumeur wana donc bomwana bo jeunesse te donc tokotaka déjà bamakambo wana donc c'est normal c'est que bamu ka muta calme zone calme moi moke zone muta calme mais nde danser à fond calme na matiti calme on a ngo zaki calme donc matiti zaki lo mo zo pesa ka ba inspiration même tina ba chic pero ba chic to ka ba 11 12 ans là na ba non aller déjà OK pour toi na ba maître moko na école soki 9h koki a tcheba problème na tableau sogo aux yeux en côté ou bima récréation te ah biso fonga fona bima récréation donc les bazo pesa ba leçon donc na poko na parler kuna donc la victoire na celle de Rwanda to ko va na Kasavubu na il faut là que ko bloquer na ba mine de victoire wana parce que na parler mine de pétrole na kan Christo Roi avant to kuma yolo ouais bah 60 ans, bah 10 ans, 60, 61, bah 11 ans, mais on a touché déjà, non? On a dit que bah master, moi qu'on a quartier, bah ça qu'on allait. Mais là, on a des petits. Alors, Dindo Yogo na Djenga. Dindo Yogo bah na chambre nanga. Oh vieux, bah c'est qui? Bah bonjour c'est connu. Non t'es, toi la coupe moko boye, tu qu'on enregistre, tout ça l'enregistrement moko boye, yo puis il faut ça. Ah bon, nzozi ya bien. Oh bango makamusu basa solo na verkis ba solo verkis ma solo ki ba kolongwa na viva verkis ça pesa bango ba instrument tout ça mais wala ba ipsinga te. Wala tant on a dit solo ça voilà. Wala na viva. Tu voyager là bango na lubomo ba na chambre nga ba ndo ipsanga makamandenge wala ke to sala enregistrement boy tout ça yo pe il faut ça là. Le na longo na viva na commune Zaiko. Et Boroko pire petit quartier Bozi pire petit n'a pas sous un an parce qu'il y a beaucoup en 51 mais master PKK donc tu coûtes chiko bisomi ça tout so concert à Zaiko ici bah on va bendinga to ko kuna wazolo nga to za restaurant moko to sala yo pe faut ça là yo quand je vais répéter côté mi bali na zo yeba nga te orgende bango na ba mission viva na Zaiko o bazao que nous serons na verkis bazao zula ngona sans wana mais ngala zo yango ra yimi nga te
nena koti zaiko première répétition okuta nani Koffi Olomide nto bando sala nzembo ya Koffi Olomide premier jour nanga ya kosala répétition na zaiko ezaki nzembo ya Koffi Olomide awa nzembo moko bo ba awa ezaki mibale na zaiko ouais awa wana ya bimi mais awa moko mususu na eba sukutu mélodie na ngote soka bima pe soka bima te na bité mais ba awa ezaka mibale na bité soka bango yembela mo moko bango mibale to bandika répétition boyemba moko bimi aye na nyoka longo o ba mboka na Antoine a bêti biso suku. Il faut le quoi bêti bango lisusu ku. Ku nini yango ayebisi alo voilà. Ba pesi bango ba instrument la percus. On va voir ça sur les 7 patrons. Ba ni basala siko langa star. Langa star. Alors répétition de ça les ala qui pe pona ezaki na mois de septembre. Et non, ezaki na mois d'août. Bana il faut bazonga siko non au début à septembre. Début à septembre 80. Bana il faut bazonga sikoyo na chiki. Donc ça est comme tu rebête à la télévision. Jour en go on a pour clôturer vacances. Répétition. Moi je continue en go exact pour ton gato ça siko répertoire to que rebeta. Nanzembo ya Koffi Olomide wana ekota po to beta na télévision pas mon appel que Koffi Olomide à côté Zaiko. Moi tout ça sur répétition exact. Pilo Pablo Azakuna, Joe Mali Azakuna, Roxy Azakuna, Evologo Azakuna, Boji Azakuna. Ba tu 5 ans on surtout Bakuna. Ba longwe na Zaiko, ba pesi ba ngomba instrument et pas ya Verkis, na ba musicien vivre la musique espérant Janana, ba chanteur kutu, ba chanteur. Janana Emenea. Dindo Yogo Bangoyoso Bazakuna. Et vieux Boukenena Matima et pas na bango bo répéter bo ça répertoire pour te beta lobby la télévision. Et ça là j'ai dit. L'émission photo enregistrée au vendredi. Tokena Matima et pas na bango. Sanga Banzembo Trobeta lobby. Les répétitions si la bimi bonazo taxi na kende bona mon Joe Mali. Balaki bango na Roxy. Ah viens zela. Ozoke ne parle nga lobby oui nazo die parler. Abi zela. Taxi yé et kangami Joe Mali nanga to continue taxi. To kende parler parce qu'il peut moi na yoloti. To zonga parler. Nanzela ona Joe Mali bando tanga litoi. Ami nanga vie Yozo ya biso tozolo donc vie kotikalate. Landa biso. Train zo ke na malembe mata na train o biso tozoke. O biso ba pire petit na yo. O to cheki ba voix po yo kota na kati ya Zaiko. So tikali kuna dibobi. Landa biso to gazi. Nazo mutu comment ça na passe. Nazo comprendre te makambo na sala les gars qui ont déjà kuna ba makambo ba contactar kuna les gars siko ah ouais je sais qu'on sous les gars sous bon yebsanga ben non vieux mouvement les autres ça donc biso donc toza siko donc na balai na balai tout ça tout surtout na ba dindo yem ta yebsanga toza na ba dindo na ba espérant ba emene ya tout ça ils ont makambo. Il y a combien de palais
Les on a 11, 12, 13 et ça là. Là, il y a ça là, on a moqué pas naïe. Là, on a 11, 12, 13. En plus, on a goûté. En plus, on a pas roche. Il y a un autre qui la musique, on a 11, 12, 13. Ok. On a fait mon tourne disque, on a fait on appelle ça petit nanga, le gars qui n'a pas besoin, à ça les lacs. On a babylone, on est sous la zaki n'a. Tu connais quoi écoute? 11, 12, 13 amours. Là, musicien. Là, chanteur. Garobi. Pipoli, Emenea, Janana. Ils ont ma Lai. On s'est là, moulin. Dindo Yogo. On va chanter dans combien d'orchestre. Allez, on est sur mon cas. Ah, viens, Makamuna yo. Ils ont Makamuna yo. Alors, bon, mais à qui a bouillé? Et ça m'a comme donc, moi, la compensation repose, c'est pas Zaïko. Exact. Tu vois, l'homme, il faut qu'il y ait un studio dans ton photo, ça, l'enregistrement. Tu es passé à Zaïko. Clôture est en septembre. Et ma gamme, ma petit quartier, ma vivier. Il y a un mouvement à Bisso, il y a un quartier. Zaïko, on a un salé belé, on a un caravani, tout ça, tout. Oh, il y a donc départ caca, bon, ça c'est qu'on est. Téléphone Pele Rwanda, et Zatena Benga, nous allons pour la que voilà, moi, Maïnga, moi, il y a un mouvement, Zate. Téléphone est à quoi sérieux? Je suis en répétition, les Tozo, le Bamakabora. Zaïko Mando Beta, c'est quoi la télévision totale? Roxy. Azo Beta Nena Zaïko. Oh. Mystique, hein? Nous comprenons que le bimé. Dégéné, n'a pas comme si go. Comme si on a dégéné. Bon. Problème est que na côté, n'a pas si accord na mouvement. Toké Madimba, to bandi ba répétition. Ba tienga yo chef d'orchestre, tout ça tout. Puis na bandula Samaïla nanga. O na uta ki na ba orchestre ba Friza ba ni tout ça tout. Donc nazaki arrangeur. Ya langa star. Voilà non tous en comboté. Que bando luka combo ba constellation so ba nini. Tous en luka ba comboti. Nani verkisi mo kalvidi. So mo chango shiko langa star. Ah, mais surtout ya frère. Combo langa star et botani. Kaka kuna le zaika ba répétition kuna verkisa ya ki jour mo kona studio na mobile aye enregistré biso. Banje boto za ko sala kaona ali ya mimi yango na kisasa. Cha directement na radio. Ya bando beta na radio. Batondo orchestre moko boye bimi. Bala il doit zoyemba ba cheba nzembo donc ba brit nano to ko dans studio te. Ba brit wana ka donc e bando sala makere. Zaiko langa star et salimi to bimi ba to la tabateni à Croix-Rouge to kamati ba teni à Croix-Rouge vous nanzoto. Alors première sortie na biso zaki na télévision. Donc na évité sortie talango sortie officielle de langa star. Ouais. Donc là qui wana na ko présenter orchestre. Ok. Mutono zago présenter orchestre zakinga. Ok. Ah. Donc orchestre salimi tout ça tout arrangement tout banze bonyo so tout. Ngam na ko arrangeango ba bozi ba namba ba evoloko bango nyoso ba jana na oyebisa bango na ba note à guitare. OK? Parce que ngai pona ngana monaki qu'il fallait bozi na espérant ba yembaka unisson bango mibale. Bayemba ndenge moko bango mibale. Jana na lokola ki na voix ya muke ye akoyemba akocherse akoyemba na suka dindo yoko na evoloko bayemba voix moko. Donc il a qui donc bazo yemba wana on dirait batumisa to yemba moko ndé bazal bato 4. Non balaki 5. Or bazalaki 5 bazo yemba. Nana kabla bango 2 ténors na 2 premières na chers moko ya janana. Donc bako yemba net batumisa to bako yemba. Alors banjo bonne ça ka succès moko osakana te. Oyo
sans koyeba ke kosala succès nzembo evoluko wana onasalaka kingo mombe donc banzembo wana nyonso yo tobetanga banzembo nyonso ya langa star oyo ebima oyo ya liboso sauf nzembo asuka parce que toki des accompagnateurs naleki ya denewade Antoine loko nasalaki déjà banzembo ya evoloko ya janana ya dindo yogo ya espérant tête africaine la mignonne ya boji donc nyonso loko nasalaki banzembo pe elingi kozala égoïste te natikeli Antoine nzembo ya bakutu nga nabandaki yango nalati napesi ye nalobi tala beta yango boye donc bakutu et que ça la fait succès pays donc nous sommes les arrangements nanga alors mouvement to bando ça mouvement et bando qui des succès tout ça bando tout ça tout ba petit chico orgueil comme na bango bango na bango ba komi mo ba bitumba mo ke zangatina bambonga malonga bandaki le orchestre bandaki ba komi ba komo kabolonga so concert silika kara à côté barwana ba kaboli bambongo ba pesinga mbongo transport ya ba instrument na ba musicien parce que moi na zo sala ba installation na ko lingate système ya otandi ba instrument ba client ba na kacha ba bolo ba allo na yeba ki ba fona bango surtout na yeba ba réglage na bango donc ngana ko sala déjà 16 heures na yena installer installation na régler ba guitare surtout na régler ba micro na sali installation technique surtout na poko leto yaka 1 2 3 bandi makambo ninte et puis les rona ba répertoire ngo ezako zala ko tia liste to bananje bo donc la ça organisation ba on peut balaki pour yango to tu voyage mo na mbandaka ale to zongi na kati ya voyage wana Boji alaki chef de discipline a pesinga mise à pied on a commis fier trop a commis fier trop tout ça tout ngalo to kineki na braza le to kineki na braza siko na hôtel entre vandaki bango mona bayo ko zo bango na ba fanatique banda tongo babima bakenda bazo akaba butu so concert exact bazo akaba butu mais siko ngazo tika na ba musicien mais ba musicien baza ata na moyo ko sombata shimbokte mais ngala ko zo charge na bango te parce que les rwana na kanti zaka ba wengi mutu baza ko ya ko zo mingi ba ko beta enlever des rideaux na biso na série wana parce que ba yaki il faut ezala bassiste na bango wana nani oya pembe wana nani garçon ya wenge musique ya DJ Masela DJ soko DJ te il faut ezala petit soliste na bango nani Alain Makaba Alain entre bango mibale moko na bango bado yaka mingi na ndako pona ko ya kopesa nga mbongo ya babeta enlever des rideaux pour babeta enlever des rideaux babeta pas matin voilà wenge il faut ça la bango parce que ba petit à bandal donc na ko tchaka bango attention en tout cas na ko tchaka bango attention mais ba petit na nga o to beta na bango na langa sta ba emedo ba nso ba oui et ça ko la bango ya ki ba wera le wana ba petit 81 na ko tu ba bimarate on doit robeta ka enlever des rideaux mingi ya langa sta na côté ba alors le colanga ba na mona bango ba petit ka na o tcha bango pesa attention mais na ki na besoin mbongo na bango ba oya kana le quoi to kenaki na braza il faut on appelle ça moni situation to zaki na ona longola na Afriza na kama itali ba mbongo ba voyage ba argent de poche ba ni tout ça tout na lingaki ke na vivre na langa star surtout voyager pe ba musicien bazaka na argent de poche et vroka fingi baninga na ye bakamwani la ya longwe langa star ngala zaki te ya ngala kina ngala ndaku na kina mise à pied na ngai sili samedi wana il fallait na que lobeta concert na kota na concert na koimboye la ya zate la ishiko abando a komi nkumu parce que sozana epa nanga na tinel na biso yolo na simanda ko wana place ngana ko vanda mingi
na chaka moi net ba moko boy na vanda ina nga wala obeta guitare nanga siko place wana so na vandi na zo mona porte la yango wana na wafanya po baba na ye ezaka moi baba moka moke eza en parallèle na tunnel nanga tunnel na biso loko ba lopango le rona ezaki tato ya zaki na sima biso a clôturer kate ou en face peut a clôturer kate donc on a au monde pas là ezaka ce que jeudi moko boye parce que mercredi baswani jeudi ona là ya komi nkumu akati suki tu na mutu alati bampeko banini tout ça tout asali batu tala batu bazolanda ye na sima akomi nkumu asimbi banzete banini tout ça tout akomi nkumu comprendre te batu baye namoni bango balekani sikonga ngina tena namoni bango balekani batu bazolanda ye ti ake na ipa na ye akoti petit moko azalaki ozalaki epa la ekomoni nono azalaki bapeti oyo bakosalelaka ye bamisala ndako banini tout ça petit nono aye aye koyebisa ngo vie la ye azobenga yo ah bon kamatizela nake nakomi boye na otala la ependa na misu boye nazo comprendre te na mona neti mutu na ye eza kosala bien te ngabi elo nini Antoine oh non vie rien problème était nga abengi yo donc bana mai wana tie bango bouton to sala mouvement mosusu toujours die mikili donc bana mai wana faut kubeta bango ka ba bouton tozalaka kaka nga na champ jana na dindo yoko so boza lingo ya ye sino te bango tu wana donc naza so na besoin bango te oh donc ba patron Joe Mali espérant na Bozi bango misato wana etali yesu te na Roxy parce que le roi Roxy pe aye chimpaka le roi Roxy aye ba komi 7 patron to s'appelle Popolipo na Nene Jafar bon ba mission ngara kufela ki bango wana ba petit na ngawana parce que bango baza ba musicien pour bango ba ko no ba directeur ba patron te ngam na la ki siko intermédiaire na bango entre ba patron na ba musicien ngam na zaki intermédiaire donc so ba na besoin ya eloko na voyage les toujours voyager na osenga mbongo pa na bango pour bango de repesa nga mbongo transport pour repesa ba musicien donc ba musicien so to comme na voyage faut baza na argent de poche na osenga argent de poche pa na bango pour na pesa ba musicien siko bango argent de poche au pesa ba musicien ezate mais bango baza bien besoin ya ko bango na ba tongo na ba nzele ba gouverneur ba ministre ya ba boka wana pa to ko kendeke na ba fanatique mususu ba ko lia ba ko sa ni nyos tout bien mais ba musicien baza na eloko te qui te côté moi ça me plaisait pas alors ndei yango na ba pisanga mise à pied et to uchimbanda ba tuzongi baswani la ya longwe abenginga o alinga sa l'orchestre ne mususu nanga inakati ngape lokola nzaki déjà mal à l'aise déjà mutulokola dindo yogo azolo ba avion comme fier trop ngana za la fière ngo ya nini yango na ozala fière na kozala ngo ya batu ya ba fanatique pour la succès na biso ou bien fière na kozala na biso entre biso na biso entre te dindo yo wazo bosa na kele biso to lenga na kena continental na 72 nazo kende pa na yele rona alinga sala etumba na ngwaka na pesa ye ba conseil ndeni nazo ku arranger ba musique ba ni tout ça tout abosa ni yango ozomona wana lola za bébé na mema ye bébé wana lola le petit mwana le razo bota lola bakaboni na maki ye azo sala siko orchestre na ye etumba na ngwaka po baka na orchestre moko le maki bakaboni na baninga na ye yaye kosala siko etumba na ngwaka
mais ngala bando qui n'est pas na yena OPC ba directive ya mouvement ndenge nini bokosala tout ça bon comment mulai ma solo tel mais ebele donc mosusu tozoleka siko tosuka awa sikoyo donc olongwaki langa stars ndenge nini siko kaka wana na ndenge wana po olongwa te kana sima suspension wana te na sima suspension alongwe langa star te tozali sikoyo na programme ya koya poto na evoloko mais boyaki poto yango mpe toyaki te nga na tikalaki sikoyo voilà donc voilà sikoyo lisolo wana prochainement voilà merci na bandeko bolandi biso je crois que na kulutu na biso tokozwa mwa temps ya kosilisa et puis ekomi mpe boye ekomi biso toyambi yo vraiment toka mbala moko il faut tobeta basérie mbala moko tosilisa na yo eza te ke non monde tosaki na vie na biso kulutu na biso abro donc tocontinue ndenge wana po vie ndenge aza boye bibliothèque eza ya kosakana te moi makambo mosusu totikaki aloba deuxième mpe totika aloba troisième ndesiko biso mpe tobano tunemo makambo moko boye mpo makambo ezali ofuta to na ye yaya pesa tama 2 personnes bambote mpo tosisa na biso awa na opesa kaka mare d'abord mare nanga mare à palais mare à palais obligé mukarame maman Clo donc ya trop ebele et puis bakoko nanga nyonso oyo na Marseille nawe bazali awa napesi bango nyonso tu mbote famille mobimba nawe bana kin baneveu bino nyonso tu alors bana mai bamusicien oyo nabeta na bango na bachanteur oyo baye toyemba na bango oyo bakomona émission oyo bino nyonso napesi bino mbote so nataki bakombo moye kutu te tala kaka nakoko kotanga bakombo bato nyonso tu te oyo donc nataki kombo te be napesi bino nyonso kaka mbote donc bolandaka lisolo yango boyeba bamakambo mosusu boyebaka te voilà en tout cas merci eza pour la biso c'est-à-dire on est en train de profiter aussi parce que mambo esama dans l'année 60 wana biso tozalaka pété donc c'est-à-dire biso nyonso tozalaka te maintenant c'est à nous de profiter donc bo tenir biso rigueur to somoni exactement mais biso to tuna c'est-à-dire tozana besoin histoire ndi babaka story no change donc on a besoin de ça et puis biso nous on a besoin de cultiver on a besoin de yeba pour makambo leka pour vivre mona makambo kana ina musique e banda depuis talaka bakina Allemagne mais bazwa rien via allo babo album tu m'as donc c'est à dire toi bon yango na bito que non malembe trop pesa bino lengi merci na Sek Bidens monganga na tuno ko Sek Bidens te na tuno la deuxième fois merci Sek Bidens monganga merci na bandeko no so bolandi biso d'ici là portez-vous bien et botika la connecté wana la suite ne barobaka au prochain numéro merci Fait malenga lula na ye kolata Cyril Ekina lula na ye moskine Saba moko le sénateur Paulo Kidilu Gisèle de Molokai Mika Montero Léopard de la Sapa RDC champion du monde c'était l'équipe de France hier à Topanzara tout Cyril Kimbangu, Patrick Meka, il était comment, Chinois de King, Chinois de Paris, Paris il fait Malenga, Trésor Ngando, Papa Yoyo, sans oublier Cavalli, Patrick Mamou. Peto Zapen a Roger Moulumba, mais il y a un moment côté, il y a un moment solo, cause de la style Oyo Bino Bolingaka, il y a Molokai, 100%. Locolé.
Yemei quoi. As de la Kurunta. Donc ça la continuité, il y a ma solo à Papa Wemba na la petite na ende à la gare na mama sana. On le cabio. Moi le bien. C'est bien moi Barigor il fait mal. Élève du maître As de la chorale, si à l'obit tout. Équipe Koufarate. Yé mon poste mon As de la chorale, élève du maître. Si à l'obit tout quoi. Ma solo Kangami quoi. Au Chaba prêtre à Paris quoi. Ici c'est Paris. On ne parie jamais dans Paris dit. Pour moi c'est vidé ma Barigor il fait mal. Yaka. Lakisa. Yo. Yaka. Lakisa. Allez, vous allez. Léo Mondele, Claude Mondele, na Japon. Kechi Lolo, le boss de boss, Claude Vekiala. C'est là, Asi Shigolo, japonais au Quito. Oh, mais bon, passera. Il faut m'aller. Dans son Parigo, on va dire Japon toujours. Au moins, Mambo. Il fait mal. Paris. Le pas de la salle. Ça veut dire que l'équipe de France est dans danger. Donc, on peut élève toujours là, on va fort. Toujours. Pièce il faut ça toujours. Pièce il faut ça pour un Paris. Il est Maïndo, le mannequin de Paris. Claude Moussaï et Nandani, na Moussaïrette. Gino, quand vous côté les mondes à part. La Bundes, Ousmane Luvunga. Il faut qu'il Koufi. Lika Sangwa. Simon Gomes Bamba. Odrino Muzumbo. Chancel Malenga. Isabelle. Elengi ya libele ya mama abotanga. Eleki baresete nyonso ya bakordo blenga nalia. Ata mafuta tomati ezalaki te. Kasi yango elekaki musuni nelengi. Banda yokenda apeti esilanga. Nakoma kolia kaka pona sepelisa monoko e. Ma Monique, nga mwana nozinako nazolela yo. Péas ton âme mama. Mater ya mamezanga bilete to minerval. Kasi eleki baleson bametre baprofeser bapesanga. Mama soki ozalaki kaka na bomoi. Mbele nasengi batia yo ministre éducation. Mbele bapake baprison nyonso bakanga. Mbele kutu mutu mabe azali te. La petite à Papa Wemba le vieux Mayas.